sur maloba moto akokata yo pete yo pe kokata moninga te zwa maloba oloba eboto. Merci papa na bopesi nga maloba ekozala soni mingi tango tokomona ba congolais ti lelo bazomona teke tozana etumba munene mabele se bazwa yango kala un congolais abima aloba ke totikela bato oyo bazofinga biso nano ba BMW biver hein bato oyo toza kolanda basi toza kolanda musique or tozana kobundela ke non makambo musique est-ce que nani aboyi musique ye tata wana yebite ke bato nyonso balingi makambo musique mais tolobi ke moment oyo eza moment lisusu bafinga biso bongo te tozana moment moko totambola toloba liloba moko po tolibere na mboka na biso alors tokoboya bandeko na biso mpona nini mama wana wa alobi oyo bazoloba oyo ntango yo ozoloba wana nakokoyebisa yo ya yebi te linga na koyebisa tata na soki azaki Chikeva oyo ya mwana colonel Chikeva oyo azaki na seta ekozala soni mingi na makambo azosala boye parce que tata na azaki combattant de la liberté abundeli mboka mais baboma ye na makambo ya démocratie ya mabe pardon na makambo ya dictature et pas Mobutu donc tozobunda ke loko elongwa tozomona bato mususu bazoya baza koyebisa biso ke non et pourquoi bazoloba na ba maman toyebi ke ezali enge wana te mais na moment oyo toza na droit ya kotika tante moto moko aya kolalisa biso susu miso problème na biso yango wana dede tango ya za koloba ke yo tomoni musicien moko ayembi nkunda te mais di we raso nazo yemba kanambe qui est au pouvoir et qui a violé qui a tué oyebi yango te ozo discuter makambo boye pe oloba devant batu que je mets à défi tu mets à défi qui ozo mettre à défi qui donc yo lingi to banda ko bima to banda ko lobaka ke non mutu boy non to lobby en général to bi ke mutu nyonso ezala babemba ezala banani to lingi na bitumba na biso to za koluka to longa yango bemba soka bomaki batu to ko juger en tant que congolais Roger Lumbala bomi batu to ko juger en tant que congolais yo kadima to ngai kananga so na bomi batu to ba ko juger ngai en tant que congolais. Alors to zana droite to banda ko yakokota to changer débat ke o balobi bo non batu bazana kanda ya makambo ezoleka mboka mabele na yo kadima soko za vraiment congolais a solo zan pe kasayen oyebi mabele na so bateki yango valeur ni nezali alors que ndoko discuter na makambo bolo ba démocratie ni tango na mboka tozu yango te to libérer mboka na biso to installer état de droit c'est là on va parler la démocratie. Na moment tozana na tango ko parler démocratie tozala quand même logique ba français ba libérer mboka na bango na démocratie obino bo même la biso démocratie alokuta siko po ko sa bo profiter na combat démocratie bobo makabatu et puis bote ka bande ko na bino et ya malamu te papa na ngai kadimo donc na ko se pas la tam ko mo ko te na ko yoka mutu akoloba makambo ndengwana. Donc, en tout cas, dans le cas du Congo, nous avons besoin d'installer l'état de droit, c'est-à-dire la révolution française. Bouter l'ennemi dehors, bouter l'étranger dehors, et puis Nessimane, la démocratie, comme il y a Congolais, il faut comprendre le Kouana. En tout cas, on s'appelle l'intervention de Konanga. Merci mingi papa na bopesi nga maloba bo naza vraiment acharné et alimbi sanga so amoni mabe mais ngana lobi o penza za position na ngai donc eboto papa. Merci papa na biso Gérald Kananga to kipesa nanu mama oya bota kabiso mama o baza konyokola mama oyo azali komona pasi mama Josélie Kembe to pesio maloba eboto. Merci papa na maloba bopesi nga bozo kanga malamu na kimia nyonso mama na biso. Merci bandeko na pesi na bino nyonso oyo bozo kolanda radio lisolo na ngonga oyo na pesi bino nyonso mbote enfin na landi bino nyonso na makambo nyonso bolobi ngana ngaka na bakisa kaka mwanda momoke po na expliquer eloko peut-être biso peut-être bandeko na biso mususu baza ko comprendre situation oyo biso toza nango te situation oyo toza nango mboka tozali sous occupation mboka basi bazui Rwandais nde mutu baza ko diriger biso bandeko na biso ba congolais il faut ba comprendre yango
tozali sous na mboka te, tozali dirigé par les Rwandais touti. Il faut qu'on comprendre ngo neti tata oya uti kolekana na soli kadima ye azali à côté ayebite oyo nyonso oyo akoloba neti tata oya uti kolekana kadima ou bien ba nani ba ngwa ngadi soki ba nani wana bandi soki nani je sais pas quoi bango nyonso bazali à côté oyo nyonso oyo aza kolinga te kolobela makambo ya Congo ndenge ezali oyo azomona ke batuti bakoteli biso me yaza kozwa parti côté mosusu bazali batraître nangi koloba neti oyo nini likambo ya ngadi soki ngadi wana bazali ba journaliste te napesa bino exemple toza ko vivre na poto to komona yango ba oyo ba mindelo ba memeli biso misala wana ya ki journalisme oyo ba lakisi biso soki musala ki journalisme to komona yango ba mikolo oyo ndenge ba guerre ezo sala na Libye ndenge ba guerre ezo sala na ba Côte d'Ivoire na ba nene ba Syrie tozomona peuple nini ezala français ezala soki américain anglais tout ça ba journaliste wana bazalité bazoko kotela nini ndenge pouvoir na bango ezali kokendela po bazwa bamboka ya batu wana bakende ko conquérir na ba journaliste bazalité na mawa ya ba peuple oyo wana bazali ko souffrir bako sala nini ki journalisme na bango nini bako kotela gouvernement na bango kasi oya biso ba journaliste oya biso yo bakolobela biso démocratie ezali nango na mboka na biso te ezali nde il faut to récupérer mboka na biso journaliste oyo nyonso ya yebika azali congolais a droite ya koloba te oyo azali ni nakende côté boye nazwa ba nene na côté na oyo nazala neutre ndenge baza koloba mikolo oyo bazali neutre c'est faux nene journaliste oyo vraiment za congolais yebiki ndenge baza ko sala nene Congo wana ekei parce que za congolais mboka ane za ya ye akobunda akosala nyonso akosala ba reportage makamu nyonso pour nene ekene na sens que to récupérer mboka na biso ba oyo bazali ko kende ba pesa parole na ennemi pour yaza neutre ce sont des traîtres boye ba kayango batuwana bazali ba traîtres na ba oyo ba garçon netio ba kadima na ebite soki aza kadima ya wapi ya nini ya Rwanda pa ba Rwanda basi ba lati ba kombo nyonso ya baluba ba kombo nyonso ya ba Congo ba kombo nyonso ya banani ba komi ko lata ka mo pa ba vandi na Congo ba ko beta ka mangala neti ba congolais alors sikoyo ba kanisa ke bazala congolais bazali batu boko miyidi ba vandi wana nene baza kolinga nde nene batia nini mobulu na kati na biso esprit ya ba congolais il faut mwana nyonso ya mboka Congo na à ce moment ici nene lokola tolobe musique vraiment esili tokoza musique yango nene mukolo toko libérer mboka na biso toko yeba ndenge ya kotia musique yango ndenge nini ekende malamu merci koyo awa boy babeta kaka kuna place mobulu ezali na Congo kuna awa bakobeta te bamata bakita ndenge ba Richard Lumumba baza ko salaka Richard Lumumba na tali na yebi Richard Lumumba azali moto nazako ngamutu na bimisie et pas ba combattant awa na Bruxelles parce que na bandomo na babidoka zoko maka na omona on comprendre ngo bien te on a bengi sakiye to kutani to le to kutana ki to zaki bisonyo so na ba alongo na ba mama malo tout ça to bi total identité ne so vraiment Lumumba wana oyazo komaka ba makambo wana na internet so que ça vrai Lumumba total ki carte d'identité oui na identité ne ba komi nani Lumumba Richard tout ça alors soit mwana na mobali ye azana ina posa ya mbongo azana ete muto azako luka que nene Congo eza libéré mwana mo Richard azana besoin mbongo mwasi na ye ninga ko tchaye akoma a peser a tia candidature
nene ye azolinga azala député et tout ça akendeki na Kisasa kuna tie banini na ye ba pancarte FNK égale Kabila soutien Kabila et tout ça. Lumumba n'est pas le nôtre. Lumumba azana na besoin na ye mususu. Alors nene toyeba ke Lumumba azana biso te o ye Lumumba zoloba un festival ko zala na mois ya novembre je crois. Azako benisaka batu ba wera ba fali banani bako beta nene kuna na France. Alors nako senga ba combattant en France nako onyoso baza bisika nyoso ya Belgique ya Allemagne ya Londres et tout ça nene to la kisarie ndenge to sala ki falile to keneki na France biso to kende kuna to la kisamwana na Lumumba soki azonga ko baby salvage na biso to yebi bien papa na ya bunda enfin noko na ya bunda po na nene koko na ya bunda po na nene Congo wana ba to récupérer un mot bapaya bakende mais ye accueilli na côté à bapaya. Alors nene mutu nyoso azali traître pour le moment makamba démocratie non, nous avons besoin de notre pays parce que plus nous sommes occupés tozali na kati ya résistance mu congolais nyoso il faut azala wana po ayeba ko nene to ko botela mboka la biso. Alors oyo azali pour Kabila ou bien azali pour de Rwanda ou bien azali contre Bamakambo biso ba résistant au sala, c'est un traître. Il faut vraiment bokamatabo bannir papa la zone Selibino Malo. Eboto mama na biso mama José Likembe. Tozonga na lombango epa papa na biso Roger Kachama topesa ye maloba nde tokei na bande komisusu. Eboto. Papa na biso Roger Kachama to ebite soko kangi micro. Allô? Oui, topesa yo maloba. Oui. Bolimbi sipo na kangaki micro. DSV, merci na ndenge opesa nga maloba. Omoni papa na biso akoti awa to meka ko expliquer na no mwa muke. Moi je pense que d'abord na kokota na na radio yo ezambala liboso te mais ya yebi bien radio eza ya ba résistant. Donc ceux qui s'attendre na babiloko yo oyo batu bakati maloba il faut à comprendre ondengo wana il faut pas que azo batu lokola bazaneti bazana mayele pendate. Nako expliquer ye moi et loro muke pour à comprendre dimension nini ya lutte ezali par rapport à démocratie ya zoloba. DSV to vandi na poto awa soki na tuni yo na ba manifestation to sali omoni o esalami na Belgique o esalami na Angleterre o esalami na France o esalami partout omoni ba policier ba yeba beti batu masasi policier moko te azawana abeti mutu masasi omoni policier moko yawa tiki batu bila mutakala na balabala policier moko tiki batu mutakala balabala te. Donc démocratie o ya zolobela ezali démocratie ya bamboko ya vandi biso to vandi awa na poto biso to boyi démocratie pona nini tozana lutte ya makambu ya Congo lutte wana ya Congo ko boya na biso démocratie ezali pourquoi parce que na makambo ya Congo batu bazo gouverner Congo bazo ko respecter démocratie te. Donc ça dit soki biso pe to koti na chemin wana pona lutte wana ezali kaka toujours to mema manango na sens oyo ya ko libérer mboka na biso poto instaurer oyo babengi système de état de droit. État de droit to kokota démocratie oyo ya zoluka. Alors na bango bato bazoluka ba démocratie donc bayeba yango déjà très bien que tout combattant ou résistant nyoso tout azana makambu ya démocratie nanu te na lutte oyo. Donc ezali na bango intérêt ba se méfier ba yaka ba intervention ezanga tina boité parce que bano bazo boma ba étudiant bazana kati ya ba école na ba institut na bango o ba boma ki ba pendre na banza ye amona ki yango akoya opesa biso notion ya démocratie te par rapport à ba réaction na biso ne tozolobela batuana. Donc muto yo azoya kolobela makambo ya Congo o ya linga kota démocratie na ye que mutu nyonso akoko se permettre de dire n'importe quoi par rapport à makambo ya Congo. Donc il faut yeba que Congo angonanu d'abord ezali diriger na bato bazo respecter démocratie te. Donc pour yo ya kota o ya expliquer biso notion ya démocratie, il faut d'abord retourner commencer d'abord ya ko yebisa président na yo kanambe ba notion wana ya démocratie. Parce que bato bazali awa toza ko appliquer la même chose o ya zo sana na bato na biso kuna
biso pe tozo sala ngona batu na bango awa. Moi je ne vois pas le mal. Yo beti mbata kuna ba beti mbata. Mabeza wa. Yo ya kopesa biso notion de démocratie po biso do beti mbata. Tant bazo boma kuna yo ozomona teke notion de démocratie na yo au lieu que no pesa lango kuna place bazo boma yo pesa te. Yo ya awa place bateau bazo sala kaka que mutu azala éveillé peuple azala conscience na ye zonga batu nyonso tout bazala conscientiser na makambo ezolega na mboka ba violo bazo sala oyo. Moi je pense que et pas na bino boza ko sepela nango ndenge zo sala manango voilà viole koko sala manango parce que il y a la démocratie mutu to ko kena ya viole na ye mwasi ya batu aki ya viole na ye mwana muke ya 8 mois aki ya 8 mois na muke ya bébé a tout ye na liboka parce que ça démocratie chez toi à mon avis ils ont l'option qui est ali liberté à faire de faire n'importe quoi à tout moment et quand tu veux. C'est ça démocratie na yo yango wana. Non mon frère, tu te trompes. Biso a tozana lit na ebité parce que mutamsu bozo zongo kande na zolobawa. Makambo lokola ya ba wenge wera na jibe. Ça dit baswani parce que oh kuna beti bien, oh kota beti bien. Bozo comprendre les dimensions makamba Congo te mon frère. Vraiment comment tu peux te permettre ya ko leka place oyo boye oyo yebike batonyo so zoloba wana na mitema na bango Kabila wana faut à dégager. Yo ya oyo lobela biso ma notion de démocratie mon frère. Ba français, ba moya ba français vous employez là où de gens bazo ko pesa message na bango na lingala pour peuple nyonso zo message bino boyaka la biso awa boye na ba français pama tu veux nous faire voir que yonde oyebi ko s'exprimer na langue Molière oyo employer biso ba mo démocratie wana awa na lutte ya ba congolais to exclure démocratie dans un premier temps pour te le dire. Donc ezali ndenge wana po oyo ezosala makuna biso tokomema démocratie awa te pendant que ba mama na biso bazo violer bango bana wana baleki balobi basali boy. Est-ce que na bana wana na mituna bango que ce soit les journalistes moi olobi bacha yo na défi na mutu moko meeting na banza yo ozaka nde balobi oza muta Kabila parce que ba meeting o Tshisekedi alekina na ba Canada alekina na Londres oya bengi ye Hippolyte Kanambe tango aza olobaki alobi to récupérer mboka na biso. C'est-à-dire que phrase wana ezoloba na yo te que mboka wana eza occupé olingi bas je mets quiconque à défi. Tu vas mettre qui à défi parce que on l'a raté, on l'a information te yango nous autres défi dans le néant parce que tango Tshisekedi azolobaki to récupérer na mboka na biso to récupérer mboka na biso. C'est-à-dire que biso et encore ezana batu mususu. Donc, il faut to récupérer na mboka na biso. Et ça, on le logoté. Je pense au présenter au bibi lokola intellectuel, mais il faut comprendre le langage ya mutu ndenge azolobela. Tant balobi na yo, to récupérer mboka na biso, ezo ngana ne pas na biso. C'est-à-dire que mboka ezala pas na maboka mapaya. Oyo olobala biso que ozo tia biso na défi, ozo mitie yo moko na défi, na makambo yo o maîtriser na malamu te. Ozo comprendre. Ozo ba journaliste na yo ozo lobaki ezali démocratie. Na ba journaliste wana maintenant moi je te mets en défi. Ba journaliste wana mi balé na batu nyonso ba lekisi wana kende ko revoir ba DVD wana ba vidéo wana otala soki ba tuni bango question que voilà yo zo mona te que Kabila na gouvernement na ye baza batu bazo violer kuna na Congo bazo violer na Est bino bozo bima ba anti combattant bozo mona te que muto bozo supporter batu kuna na Congo bazo kufa na nzala ya ezana ba délestage ezana makambo ba viol ezana makambo songolo bazo boma ba étudiant kende ko revoir vidéo wana soko moni ce genre de questions na minoka batu wana ozongelinga na radio awa olobi papa na monaki yango tel na ko féliciter yo na démocratie oyo zo ya kolobela biso awa. Donc moni biso tozali awa na kati ya standard oyo tozali awa toza bato yo to comprendre lit wana ezali pona nini nga vana na poto na zana musala na sala kana na mwasi na bana. Donc ça dit soki na tchema kanisi ndenge yo zo cha wana ça dit que Congo wana ekozala mugomso ke vacances bazo se ba olaxi passeport na yo boy ba biso babite oza congolais oza oyo eza état mususu oyo boy na boy biso to boy nde wana. C'est-à-dire lutte eza pona ba individu net binoté. Merci. Alors, et papa na biso Roger Kachama pardon DSV nazo koma na suka lutte oyo soki biso toza kolite pona ba jare ba vidéo wana ezali pona mutu nyonso tu oyo akoya na travail oyo esalami pendant tout ce temps ya ko conscientiser batu ya ba marche to salaki batu balamuka ya ba interdiction ya musique o lelo conscience ya mutu na mutu zongi mutu ya ko se poser nango net yoboy aza mutu oyo
ce qui radio ezalaki ya ngai mon frère obana kolega sute en aucun jour ogo lega radio desve na zongi solo maloba mais pour na ngai vraiment ce qui eza na émission mususu que yazali ngana bana koleka te. Merci papa na biso tozande ko na biso na nzela téléphone. Allô? Allô? Oui, et kombo pe siko zali ko benga? Bonsoir, kombo na ngana Nadège na vai na Paris. Oui, Nadège mama na biso toyoka yo intervention na yo. Merci ming papa na ngana ndongo pesi na maloba. Olanda radio lisolo mingi na sepela vraiment na ba émission mopesa mais na intervenir te. Le na intervenir parce que koka ndeko na biso ndenga lobi bongo et ça ninga vraiment pasi. Ngayo nazoloba na za témoignage vivant. Apa na ngana mama na ngaba kufa na Kivu na enterra bango vivant. Na ndenge na bima na Kivu wana miraculeusement. Et na tika na moi mona mutema ke soki na oka mutu azoloba loko contre mboka alobe loko ke Joseph Kabila boye o makambo azoloba et ça na nga vraiment passe et fois soki na olanda émission sur la télévision mutu azokumisa Kabila na mona ndena kota na kati ya ordinateur na beta eto na salani nga nina tune mituna azande ko na biso ya lobi démocratie mutu soka pesi nini na eke eza contraire na oyo iba kombata bazoloba nanyo shebe ya obabomi na kini parce que azoki ka libanga abambi sur camion ya président de bien mutaza soki ngana comprendre aza mutu ya Kabila démocratie eza wapi oyo azoluka démocratie ba kombata bazala nango kotala mboka ya ndenge zo souffrir kombi bazo souffrir na poto bat bakoma osala musala kaka to kotala ba famille na kini bandeko na kini et fois yo moko na ndako ozo ko futa ze lokote otali bandeko no bazo souffrir otindi mbongo na kini mais na ebite soki aza congolais na ebite soki ye a vivre ke loko wana te tandis que bato ebele bakufa na Kivu bato ebele bakufa na este bazana bato musu bazo ko enterrer bango vivant. Peut-être que nous à vivre ma camboate, à tout vivre ma camboate, un véritable Congolais. À quoi agir jamais n'est à agir bon. Tout qui va pas me sous lobby qui va kataï. Ça fait trop mal. Ils ont ça la passe na mon thème. Na oki mutema place moko na zongo na ndirende de kwaza pembe nanga. Otala eno ngana zana ngona mutema tilelo. Akoko azolo balikambo oyo azo intervenir ezana sens tema kambazolo ba. Ils ont la sens tinga na pesa ba combattre raison de ba pekisi musique ezalate na awa na partie ya Europe kasi musique yango pezo détruit pe bane belé na Europe ba détruit na musique otozo mona lelo ba wera bazoya bazobimisa batu mitakala ye na ete soka za parent na ete soka za na bana azo sepela batoka ba wera ba bimisa bana mitakala lelo soki bana misosi na Europe dédicacé baby eza partir ya musique otozo mona to pekisi musique e ba pekisi yango te mais to limboka ba récupérer mboka tango mboka ekozonga pa ya biso moko ba congolais to koyeba kotia makambo nyonso wana en place mais na ebite esalinga vraiment mutema pasi papa makambo lobi esali vraiment pasi na omi tuna soki aza congolais ou pas soki aza congolais te naza vraiment désolé na argument na pesi soka moni ke radio o makamba bazoloba ezosala mutema pasi akota te ke apesa ba argument tandis que zana batu musu bazo souffrir ayebi combien batu bazo comme mutema pasi te komona combien bazo violer ba mama na biso baza na combien bazo enterrer bango vivant peut-être que no ba viola moi si na été no ba viola mwana na été ango azoloba bongo. Et ça la kamutema pasi vraiment ça kamutema pasi komona ndenge bazo violer basi ndenge bazo violer ba mususu bazo violer bango bazo kufa akende na Kivu akende na este ake komona makambo wana na monya koloba su makambo azoloba wana te soki bato bazo silika bato bazolobela likamba mboka na ba radio eza pour inventer misala ezali osala ebele soki bato bapesi batemps na bango ya kokota na radio eza maseki te bazosala baventure te eza pièce à théâtre te bazolo beloko oyo pour peuple congolais à comprendre niveau ni yakobi peuple congolais a conscience ya vie vie mboka c'était comme na ba Rwandais etika mukeka babenga na ba congolais nyonso ba kende au vent derrière ba congolais bazi conscience
un peu de Congolais basi conscience va lutter contre Mboka, va récupérer Mboka. Yozo koloba démocratie. Atanga classe, tout la histoire, ma révolution française. Total, comment va récupérer Mboka na bango. Même aux journalistes, aux contre Banamboka, baza capable de bomayo. Batala qui démocratie, mais le tous na kati bamboka Europe, tous na France, na France, tous on a démocratie, ngo ezo les kanamboka oyo. Merci Maman Nabiso. Merci Maman Nabiso na intervention qui toko zala toujours Nabiso à l'écoute pambate bande ko bazali vraiment ebele kozanga kate na émission Nabiso. Toleki na lombango topesa ndeko Nabiso Karl topesa maloba. Matondo papa Diane na bozongi singa maloba na lingai na loba na ndeko Kadima boye. En tout cas na ebite soki oza comprendre na mungongo wa mamo ya uti oloba tout de suite soki pesio les santé les loyo na banza yo to solola na yo na ba papa Roger Kachama to lobela yo oyakaka na makaliboso bangaka état de droit olobi ezo bangisa yo mais lelo na kamo so défendre état de droit. Problème oyo ya Congo ezali badinga nyonso balobi pe na ko répéter leo que Congo ezali sous occupation. Donc tango eloko ezalaka sous occupation batu baza na nzela moko baza kokanisa premièrement avant vendre sa démocratie il faut stabilité moko politique ezala. Soki stabilité politique wana ezali te ezali impossible makambo yo zoloba wana ezwa place la yango. Yango makambo lobi na biso ba misuto tikalaki simato yo ka radio tellement ozo stress ba motema na komo banga na double KO yo zo mema na omona roma ba kape za mingi na batusi komba yeko lipe mingi lingala donc et komo bangi sangai un peu loko la pe moi visage na réseau bimato komo bangi sa moi mingi na moni oza moi na tendance mo cannabis. Donc, soko e na radio en tout cas, kolinga kate okoti sa soki ba koloba makambo Tshisekedi te, kokoti sa Tshisekedi to lobio mettre ba en défi. Heureusement papa Roger uti loba o pe na ngana lobela ke. Olanda kano ba discours te, moya koloba ka moi muke oyo moni yango ye to loba. Ndeko keba asakana na mboka te. Keba o yo zoloba eza ba biloko moko boya mike, mais o bato ba ko kanisa pona mabele wana ya munene. Koyela abiso ba distraction pambate soko ozoluka place à démocratie je crois que na ba top Congo awa tozana problème ya libération ya mboka yango ba analyse batu basala kekenda kana nzela ke eluka solution moko boye mboka ebima na passe koyela abiso ba biloko moko te yo po batindi yo soki na mutu moko boya ocha mwa loyenge en tout cas to ana posa makambo wana te pourquoi kana zalaka pe na ngakoloba mingi te mena lobi keba. Merci et papa Nabiso Karl Keba wana ezali maloba ya ndeko tozwi ndeko na nzela ya telefone tozali kokena mukuse tokopesa yako zala mulai mingi te pamba te batu bazali na nzela ya Singapore tosala conclusion masolo na biso. Allô? Oui, topesi yo maloba kombo pe siko ozali kobenga. Oui, vraiment merci na lebo tosinga parole DSV naza na kombo ya papa Justin na bengi awa naza na Allemagne na côté ya Hambourg. Alors la banque qui vraiment dans les solos ndenge ezali koleka. Alors ceux qui na côté vraiment esalinga parti pour la ndenge la biso o kaka tozali toujours à ces jeunes ya comme ya Kadima na ndenge à l'intervention vraiment esalinga vraiment passe mingi parce que na wala baboye que ngala utaki Congo na 2010 il y a la démocratie, mais on a voté Congo, vraiment la monarchie démocratie, on a le bango la mboka, c'est vraiment la voté. Nazala qui monte, on a gagné sa passeport na Congo. Alors, les autres ont la colonel, on a tambola minaye, on a sa passeport, mais colonel wana aliangai $270 à Bunga Kima. Donc la télé passeport on a $600. Et puis merci et papa Nabiso Zala Mokus papa Nabiso c'était Rwandais yo kasi ki papier na ngai po bata na ngai passeport un Rwandais avant la carte ya justice wana na ministère ya finance ya justice et yo kasi ki papier na ngai po ba livrer ngai ba pesa ngai passeport ndenge ba yitale ngai
$270 nafutaki $600 pour la passeport. Alors démocratie azolo bana mboka na zomona yango te oyo biso démocratie vraiment. Merci papa. Merci. Merci et papa Nabiso, merci et Pambate. Si j'ai Nabiso to bungi moi rumba likambo ya ba anti combattant vraiment to koti mingi et papa Nabiso et ko déranger pe mingi te Pambate ya lobaki eloko moko sengela ki bandeko baloba. Tozali ko kende malembe Pambate na bandeko to banda ko zwa ata moi 2 minutes na bandeko mpoto eba ko clôturer masolo na biso ya mpoko malelo. Na banzi bandeko bolandi biso malamo. Bolandi émission oyo ndenge ebandaki pe ndenge tokomi na yango na suka ya émission. Na koleka na bandeko nyonso bazali na nzela ya singa kopesa mutu moko 2 minutes. Tokei nano epa papa na biso kadima yo muto yoki oyo bandeko balobi. Réponse na yo ezali nini? Démocratie ou bien démocratie te bandeko bayoka yo. Nasima na koleka na epai ya ndeko na biso Trésor. Nasima toleki epai ya Général Kawele. Mpe tokoleka na bandeko msusu po to clôturer masolo na biso ya mpoko malelo. Papa na biso kadima topesi yo maloba. Papa dena merci mingi. Na yoki makambu mingi bandeko balobi. Bon, pour moi, nangeza boy. To bando lo sur likambu ya ba musicien. Na banzi papa na biso, papa na biso kadima bolimbisi na 2 minutes na yo vraiment simbango bien pour ceux qui na yibio maloba olobate. OK, merci. Tende ko na yoki na OK bon. Ouais, na to bando lo likambu ba musicien, si on siko na intervenir pour montrer que non, ba tout mingi bazolo ba luka démocratie, ba tout mingi ba luka état de entre idée na ngana faire voir ba tout qui Tozoka yo papa na biso okatani. Allo. Nabanzi papa na biso akatani soki azali koyokana te connexion zali mobulu. Allo ndeko na biso akatani. Tolekani pe papa na biso Trésor topesi maloba. Allo? Ouais, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Matsamo volume na yo. Bonsoir à tout le monde. Bon, on a profité moi na 2 minutes au tigé lingana lobeloko. Depuis moi longtemps parce que tu changer dans le sujet. Premièrement, normalement on comprendre vraiment démocratie c'est quoi. Toujours parler sur démocratie mais tu comprendre pourquoi tu comprendre parce que ça ne nous appartient pas. Et c'est la même chose au christianisme. Tu comprends là tango lelo et le qui nous a été imposé par la force, par le fou et la chipra. C'est la même chose la démocratie. Et ça et là pour les africains. Parce que tout ça dans le système sous la vivre de façon la vie les années européennes. Alors démocratie moi je crois que les gros marchés jamais en Afrique. Et puis deuxièmement nous avons regretté pour cet esprit il y a xénophobie autour ça donc tout ça vraiment un problème dans Rwandais pas seulement politique mais je crois que ça plus problème humain. Voilà comment on va s'acharner sur M. Kadima ou Tolanara Banaka as un intellectuel à raisonner bien et je crois que tout le monde juste. Je ne pense pas à collaborer. Le fait qu'un mec qu'on pèse sa point de vue, donc il risque que toi qui m'a banni parce que je pense pourquoi parce que nous avons traité de collaborateurs, de Rwandais, de Kabylistes. Non, mes frères, il faut tout comprendre démocratie c'est quoi. Sauf il faut tout accepter à 100%. Dans la démocratie c'est quoi. Moi si on a banni on a droit à se venger. Il faut qu'il y ait la justice. C'est ça la démocratie. Alors, ceux qui disent qu'on peut être démocratie là où ça me convient, je ne crois pas que tu bon ça pour nous. Et encore une fois, on a mentionné naturellement point sur xénophobie. Là, sur les autres Rwandais, Congolais, c'est les Blancs qui nous ont fait, qui nous ont emmenés là. Et là, on a bissoté, on a qui m'a aidé à bissoter. Non, Mindele, Kata Afrique, tout ça, comme Rwandais, problème il y a Congo, il manque de gouvernance. Tous à gouverner, ils sont là en place, ils ne foutent rien, ils ne font que s'enrichir. Gouvernance, ça a été nulle part. Infrastructure, ça a été, c'est ça le problème du Congo. Ce ne sont ni les Rwandais, ni la démocratie. Merci, Papa Nabiso. 2 minutes, na yo vraiment ekoki. Merci na intervention qui toko. Tozonge pa Papa Nabiso kadima okatana ki vraiment. Otikali na 1 minute, mais to bakselio 1 minute na yo. Ce qui okatani en tout cas to kopesa sou malobate, ozana maloba.
En tout cas, vous les ça les Skype name de Katanaki. Merci beaucoup. Bon, on a le baboué. On s'appelle pas la réaction, il y a trésor. Bon, un bandé qu'on s'acharne mingi sur les musiciens, mais les musiciens ils n'ont rien à voir dans les camps viol les autres les kafuna. Maman moi ben un téléphone à l'obi que chebe ya bamba ki banga chebe ya bamba jamais les banga chebe ya problème na ezaki personnel na mukalai. Ndi yango ba jija mukalai pe aza condamné à mort. Donc voilà tout l'équipe. Batumi bazolo ba que ngana za congolais, moi je suis congolais de père et de mère. Mais ça ne sert à rien à kobimisa ba identité na ngaya wa pour peut-être satisfaire banane ba besoin batumi sous. Mais j'ai peut-être un point de vue différent. Point de vue différent et ça là que non ba ndeko mususu tellement mon que il faut que ba on bazana bazana droit à parole batumi sous ba ko ba sur les cambo différenté. Donc bandeko batika nani comportement des habienté. Papa Roger Kachama, il est souvent à non, nani tout la démocratie, mais dans la démocratie, il faut pas qu'on ait battu sous. Mais qu'est-ce qu'on a le babouy? Ceux qui viennent bolin koya, pour changer makambo wana. Si on disait que non makambo wana bien été. Mais pourquoi beaucoup ça la loi battu sous? Ceux qui bango bazo boma batu. Ceux qui bango bakeno kabila zo boma. Mais pourquoi bo nani bino boya pe ko boma? Alors, ceux qui viennent bolin boya changement. Boya manière mo za différence bon bazo boba bino boba maté ce bon bazo bundisa bazo beta bat bino boba té mais bino bozo ya na même méthode c'est-à-dire bozo remplacer une chose par une autre par la même chose donc on a dit que bandeko totika ce que muta azo pe sa point de vue naie différent quand même beau considérer il peut parfois nani papa nani Roger Kachama bi que non tant qu'il y a ngala merci et papa Nabiso Kadima nabanzi au lait naba minutes na nyonso okokisi ata ba 4 minutes vraiment wana bande konyoso bazali kolanda tokei et pa mama na biso José Likembe to pesi yo lisusu 2 minutes na yo pamba te chrono en marche. Allô toza koyoka yo enfin ngai nene oui vite fait ndeko na biso Kachama aza comprendre te ndenge aza kolobaka que voilà Kachama te Kadima Kachama te Kadima ndeko Kachama te Kadima ndenge Rwandais baza koya koboma biso toki kosala la même chose te yo mona wapi guerre oyo ezoko salama alors ba mususu bavanda baloba kaka amen bandimaka basala la même chose te que nini bande kwana il faut biso peto riposter nyane na ndenge baza kobeta biso yo zonga ko mene biso na système ya babetio na litama ya gauche yo nene pesa pe litama ya droite nene beba wana jamais alors nangi na suki saboye nene ndeko na ngai nano ya mwasi alekani na radio awa apesinga pasima mise kitingai na revoir souffrance na ngai na ndenge boma bandeko na ngai kuna na Kisangani ma mise kitingai ndenge souffrance wana ya moni kana moni yango il y a quelques années là nazaki kolela ba radio pesi ngai kombo ya mama bilela lela là nazoko linga ko faire expliquer batu nene mboka na biso il y a un problème là ba botel ma ba congolais bozali wapi na tangwana nazaki na souffrance kolela ezaki ko bimangai parce que Congolais ça kolinga ko comprendre te lelo ba Congolais ba telemi ba comprendre c'est déjà bon alors ba msuso batikali bazo comprendre te bolanda bo matana très oyo biso nyoso to kamata ba tuti to zomisa bango na Kigali andi na soki ngandi soki andi bo soki je sais pas quoi la ngandi wana batu wana mi balenga na yebi ki baza ba PD paso botali kaka nani ngandi soki ngandi wane alobaka toujours andi le collé ba combat ko passer le collé je sais pas quoi là il est beau comme un dieu il est beau comme un dieu soki na botali bien batu mi bale wana baza ba PD alors papa nazo c'est comme merci wana ezalaki mama na biso José Likembe toleki epai ya papa na biso Roger Kachama to pese sous 2 minutes na ye pour te clôturer ma solo to que n'est pas général Kawele alors nazoyo kana DSV na kimia nyos. Merci beaucoup. Gai, na lingai ga na loba mwa muke na bande wana biso mwa mibale. Moni
lit oyo ndenge bazo koma wana makambo ya Congo eza ba Congo na ba Congolais bango moko. Mais je pense que ndenge ndeko nanga Carlo auta ko lobawa bozo comprendre lit wana makambo ezo lega na Congo na façon na bino parce que babiloko ezo salama na likolo oyo ezo zomela ba décision ezo zomela na kati pona mamba Congo bino boyebi source ma makambo wana te bino bozo tala kaka ba public oyo ezaka peuple congolais na mo ba dispute amike alors conseil ezaka moko biso toza toujours pona lit ya libération ya mboka wana ezala ndenge nini ezala makambo ba information boye nango oyo koluba boye bocha na mitu na bino ke mato ya ba congolais esi kangami congolais akomi na posa akene kuvana na mboka wana ba instaurer oyo babengi état de droit ya solo na kati ya mboka wana. Alors notion ya démocratie to komi na étape wana te na Congo ndenge ndeko nanga utoloba o papa Roger Lobike kuna so babeti awa pe buto betawa. Mais moi je pense que ce qui mutaya koti na ndaku na yo par rapport exemple yo moko pesi mutaya koti na ndaku na yo abomi yo kenena no landa na justice po funda na justice pendant que makambo ezo sala melayo yo zomona. Na à mon avis réaction na yo la direct pendenge moko kaka après nde boke osamba. Et moi je pense que c'est ça. Ndeko nanga kadima na maloba na lobaki na yo que soko koti na radio ngana kokota te limbisanga mais ezaka que ba jara débat ya boy soko ozalinde na débat wala ngana kokota te mais radio so koti na ba émission songolo à repartager na yo même ni na conférence. Merci beaucoup et boto na DSF na zonction maloba. Et boto papa na biso Roger Kachama toleki et pa ya général Kawele apesa mbela mpeto kanga bisaka tok zwa libération na biso ya peuple congolais et boto matondo mingi papa DSV pona maloba suko pesingai na banzi ke ndeko ukadimana ndeko Poiti Trésor Condé peut-être bazana ignorance bayebi makambo zo le kamboka te alors ceux qui bazali kokota na ba radio vraiment ezali malamu faut qu'on lave bango ba cerveau pour ba comprendre. Je pense que bazana ignorance ba éviter niveau ya mboka ndenge pays ezali occupé bazali kokoma n'importe quoi awa na ba chat ke batinda batu ba kende na front ba kende ko bunda. Je pense que moto ya kenda kana front kenda kama boko pambate. Na banzi tozalaki na sujet na biso ezalaki bobe moko ya ba anti-combattant ndenge bazali ba marionnette manipulé par César Ngadi na Adi Londolé oyo bazwi mbongo pa ya Rwandais oyo azali ko diriger mboka Hippolyte Kanambe soi-disant Joseph Kabila qui est au pouvoir pour basala biloko wana. Je pense que ba kotikala kata mokolo moko te ko réussir. Ba oyo ba bimaki awa epa na biso na Angleterre, ils ont fait rien. Ba petio ba bimaki awa ba bunga bazali porté disparu. Alors oyo pe ba bimi na France kuna tokoya kotia bango lumbe. Na ningi na éclairci ndeko kadima pona la kisaye ya lobi que Jean-Pierre Bemba a salaki ba massacre. Moi qui vous parle là, mon beau-frère, grand frère ya madame Nangai, il était combattant au Azaïko Bunda, na Jean-Pierre Bemba. Il n'a pas de preuves au noir sur blanc que Jean-Pierre Bemba avait mangé des pygmées. C'est archi faux, noir sur blanc. Et ça le kuta. Ce sont des montages occidentaux. Yango e kotion na cerveau wana ozakoloba. Mais oyo bazali ko sala ba massacre na nord tina sidi Kivu kuna. Oyo bazali ko boma bande ko na biso ba mama na biso baleki na biso. Nous avons des preuves. Oyo zana maboko tozali ko mona balancer mandat d'arrêt international contre Hippolyte Kanambe. Bientôt, le type en question sera arrêté pour pas juger. Mais Ozako Kota Ozali Kolobake, non, Jean-Pierre Bemba a commis des massacres. Je voudrais te dire une chose. Qui a commis des massacres, il y a Tingi Mugunga Nasake. Ce n'est pas Hippolyte Kanambe, ton président, que toi tu es en train de soutenir avec M. Trésor Condé. Des preuves sont là. C'est Hippolyte Kanambe qui a commis des massacres à Tingi Mugunga et Sake. C'est un criminel de guerre. Alors le type à question ne mérite pas d'être jugé si de Akende. Alors, botika ba distraction bozali koya kokota kolobake démocratie, boss de la ceux qui te libérer mboka,
to exterminer ba collabo ba traître ndenge ba français ba salaka oyo ba exterminer groupe ba Maurice Papon nde to ko tia to ko instaurer état de droit na Congo démocratique. Mais pour le moment, nous allons bouter dehors tous les collabos de traîtres et des Rwandais na mboka na biso ceux qui te récupérer mboka nde to ko installer état de droit oyo yo ceux qui réellement ozali zaïrois congolais oko sepela. Mais ceux qui ozali Rwandais nde na tango wana na banzo yeba ko nager pour na banzi pe fleuve wana pe et que ça ne peut faciliter. Maintenant, ne peut pas déceler Malobombo Kabini. Ne touchez pas à mon président, ne touchez pas à mon président. Président Kabila, Chers amis, bonsoir. Ça dépend à quelle heure cette émission va vous trouver. Vous devez savoir que nous sommes ici à la gare du Nord. Je veux dire à la porte même de Paris. Wapipai Bato, Mosusu Papa Lobi, Bisso Nangambo Oyo, Tozayona pour nous soutenir Raïs, notamment président et à Congo Joseph Kabila. Wapipai Romona Baona ba t-shirt, voilà qui va t-shirt na effigie et l'ongia Kabila PPRD. Ensemble na gare du Nord, JC Diboko Basala qui va témoin, César Ngadi Olobini. Vérité, polele, centricage, cléboa, bomoni, hein? Jaune, soge la gisi que peut perdre. On va bombanité, balobi présent, aza moko, présent, azali kuna, azosa musala naye, baye, bamilakisa, baloba, makambaza, nango biso pe te reposer, bon cas la question, na cadre de vérité, polele, centricage, cléboa, pour boyebi, hein? Bango ndenge zale, bando réclamer que yo, bamelaki biso, oh basale ki boye, les lots, tout le monde balati jaune, to retourne à bango sur makambango ezali, ndenge nini, adi londolé, hein? La personne malo. Alors, on veut savoir, d'ici moi, pourquoi les lobes poni, bola taba t-shirt ya Kabila, aussi longtemps que Belgique va combattant bazalia, va combattant bazo revendiquer bazo na makambo ba t-shirt oté, na on va concert et bino bola tiba t-shirt, bola na gare du Nord. Pourquoi bo salon est-ce que ça provocation, message les animes, pourquoi le cambo? C'est une provocation pour les amours na biso. Pour les amours na biso kola. Banda pe ki voyou awa. Ils ont été que mutu mo te oya alo balanga que non. À partir de là, on a la t-shirt. Non. On a mon ça vous voyez ah. Na buna wa bam suku ba ya ko ya. Ils ont mon côté oya à ça non. Le on la o parce que on l'a mera cité, on l'a président du non. Et talinga été à la président na biso. Monsieur yé ninga boye mais qu'est-ce qu'il a été élu? Mais là on a bien na biso. Après maintenant ce yé mo a décidé à diriger Moka. Ah, on ne peut que te soutenir et tenter ba l'élection pe comité. Tout à l'heure au niveau comme tu as gagné. À venir ba l'élection pour te soutenir. Et là même yo même au YPO au TPO moi candidature mais on se pose pour soutenir c'est ça comme par hasard. Donc comme par hasard to zelaki hein et où meli trop to moni ba jaune ngo bimi siko parce que ba combattant ba zaki partout nazali ana pembeni Robi hein Robi bo mona qui dernière fois nazalaki na ye alobi mais to lembi hein ma solo on tika hein ba comment mais la biso mais Robi na moni o la si jaune hein bo zaki sécurité présent ba futa ki bino mbongo te mbalo o la te lamba jaune et la kisini. On est un collègue dans le lobby, grandi ici, jeune de Paris, je soutiens mon président Joseph Kabila Kabani. Donc, ce qui est dans le souka, donc il était combattant, il banani, je te la mboka, tu colles la mboka. Donc, je te la mboka, pour la école. Donc, porter ma t-shirt à Joseph, pour le président Abisso. Donc, tu soutenir le président Abisso. Nuit, tu es aïe. C'est là qui va arriver, à ça, la touche pas mon président. Au moins, ça ne touche pas mon président. Et Simbi a repris le Lamuki. C'est même pas. Au moins, tu as vu sur ton bannière, ma solo niveau. Mais il y a peuple congolais. Baba Divé Bagité. Bissona Boye, on était embauché par ambassadeur. À l'époque, Jean Chamba Bossy. Oh, bonjour, un bon moteur. Même quand tu bats Divé, vous avez beaucoup de solo. Tu y as mbaillé, à coma bien, tout ça, puis ma solo fait bien. Ma solo, c'est qu'il y a bas Divé, et il y a un après. Mais il y a un après. Ce qu'il y a, combattant ma bimi. Mais les vrais combattants sont en mettant ce qu'on est autant ce qu'on va vrai combattant. Ils ont banane, ils ont banane au ce qu'on va coller parce qu'ils voient ou bâtir au bâtiment ou ya, on va dire ce qu'on est combattant. Mais non mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'il y a des combattants, ils n'ont jamais eu d'opposition. Opposition mais ça la matière. Ce qu'on en a eu marre que net général et tout maro, il y a peut-être imagine qu'est-ce qu'on est ce qu'on va mettre ce qu'on général et tout maro, ce qu'on est ce qu'on oncle n'a pas. Qui lorsque on va menacer le général et tout maro, oncle n'a pas ce qu'on va bêtir. Ce qu'on on t'a un nas comme ce qu'on a collé. Na sala parce que tu vois si on est qu'on a régionné n'engani alors beaucoup na processus même bino ba combattant parce que tous hommes appellent ba combattant baza bano ba koli a na mboko to fani
bino pe boza bano bokoli ana mboko tofani biso ba toyeka koya tozobota nde a mais toyekoya bino ba bota mia bokoli est-ce que vous envisagez bino na ba combattant bokutana bosolola botrouver parcelle d'entente pour boeti wapi le processus est mis en route. Le processus est mis en route parce que nous avons vu, bazo menacer les musiciens, bazo menacer le général, mais ça salit l'image de notre pays. Mais imagine-toi que les Marocains, que les Ivoiriens, que les Mindélé, que ça c'est la guerre entre Congolais et Congolais, mais ça salité. Mais ça c'est trop sale. On laisse ce qu'on et que tout continue la guerre. Mais là, comme nous sommes là, tous les jeunes mais qui sont mais qui sont vendus ici, on a décidé de faire une association. Donc contre les anti-combattants, mais contre ce qu'on les voyait. Combattants, mais ils demeurent bien. Mais pas combattre dans l'illégalité. Mais non, mais bon, ce que nous combattre au Bunda. Kubeta ministre, kubeta mais ça veut dire quoi? Parce que l'image qu'il y a comme ça, pour qu'il y ait un concert, il faut que ça la monter. Le président, mais Sarkozy, mais il n'est pas français. Obama, mais il n'est pas français. Mais les Américains, ils acceptent. Sikoyo, Joseph Nengana Boye, soi-disant il est rwandais de machin, mais nous sommes obligés de l'accepter, de le pousser le but jusqu'aux élections. Sauf que si on est comme ce qu'on a élection, c'est là maintenant qu'on peut voir maintenant qu'est-ce qu'il y a à faire. Et puis du coup, tu ne même pas dans l'élection, tu es Bunda, tu es Kaleba général, tu es musicien, mais ça n'a pas de sens. Ok, donc ton moni Zakaka, Bapolo, Tende Bomo, on a fait la chemise des alliés, ils ont les apésards, il y a bonne qualité, mais. Babilo quand vous dites binomo bo salisi yango awa ou bien e witi commande na Kisasa. Non, biso mo ne mutune dans une initiative. Non, biso mo ne dans une initiative que non que mukonzambo kaka tient biso appui et pour nous peut to soutenir. Mais tout ça belé on est venu comme monio. Mais ça mukie. On est tellement nombreux que vous ne pouvez pas savoir. Le polo oyo, le Saint-Nice oyo, et pas même payer belé, à mon avis, alors, l'information que tu as tout le monde à ce que tant de combattants, les combattants, 8 millions de femmes violées. Balobi ba maman bande kona bisa basi ba osal ba mabe yango bazobo ya likambwana bango ba combattant balobi président azali étranger bango bazobo ya likambwana to moni susu batayi de peste na kisa ba leti na télévision mutu moko atamboli bo bolumu bino na nyoso to na bino message amene zani bozolo ba le message na biso zali est simple to mema tout ce combat na biso moko na élection. Ça c'est pas que na robunda na robeta oh PPRD oh IDPS non. Il faut nettoyer manière na élection. Parce que avant Kabila a élu, Vandaki, Basolaki, Tshisekedi, Bakonde Basolaki. C'est que ceux qui pensent qu'on revendique. Pourquoi pas? Mais là pourquoi pas parce que avant que Mena Boyba Zelaga comme président, on va dire qu'on revendique. Non, c'est bête. Au jour d'aujourd'hui là, les combattants va commis, il n'y a pas d'opposition. Mais pourquoi créer une opposition? Au moins ce bisoni, au moins ce bisoni, au moins ce bisoni, c'est parce qu'on a marre que le Congo soit sali. Le Congo est sali. Conseil réservé à Babitumba, Bagaradavu, les combattants. Non. Maintenant vous allez faire comment si aujourd'hui il y a un concert. Oh, Mimi Tike va organiser un concert en Ebronsan. Bino va combattre, Bino va battre pro Kabila Boroya, pour permettre un concert, va combattant, va boy concert. Ça va se passer comment? Au moins, tout ce qui se passe aujourd'hui là, ça ne s'est jamais fait. Ici là, à Paris, c'est la première fois. Parce que, mais pourquoi? Parce que les combattants, ils n'ont jamais eu face aux gens qui sont comme eux. C'est simple. C'est simple. Mais c'est simple. Parce que ceux qui les l'honneur au niveau, qui est combattant, ça va terminer par quoi? Par le dialogue. Au monde des nabos, il y a des chocs. Ceux qui ont la garde, ils ont des c'est pour l'année de qu'on va être parce que nous sommes des jeunes, on se connaît. On se connaît. Maintenant, c'est un oyer les lots, au bêtiment, parce que nous connaît comment on tisse, il y a beaucoup de combattants. Alors, César, les autres membres d'ambassade, ce sont en ligne qui d'abord garantir du on ne va pas s'exposer à la hostilité comme Bino Bozoya, Bozo Koutana, combattant, Bitumba Moro, comment on va Congolais. Nous espérons que ce n'est pas ce qui va se passer. Non, on ne le souhaite pas. On ne le sait pas. Bissona boy te but c'est que non, tu es entre Congolais. Mais ceux qui comment le but na biso, ceux qui se connaissent quand on qui n'est pas général Moraillé ou ministre Moraillé qui mais qui va combattant baillé. Mais ceux qui se connaissent il s'agit que biso peut tout mener la violence. On va le mener mais pour la Congo. Parce que nous avons dit que toujours représenter une mauvaise image à Congo. Toujours représenter une mauvaise image à Congo. Bitumba, ministre va bêtiser, député va bêtiser non.
biso ne biso ni ko toza na besoin ya kimia ko ta mboka to voter ba élection soki bino sikoyo ba combattant boza pe ni ko na moto bino aza pe ko représenter bino botie pe na élection to voter c'est pe amoni ka leki tant mieux et de la raïs et de la peut-être Robin pour se présenter soki ya leki on va le soutenir et de la Tshisekedi mais et de la bataille IDS ce pays IDPS Tshisekedi Obemba on va le soutenir mais on n'a qu'un seul président allons jusqu'au bout pour soutenir rien c'est Joseph Kabangé biso pe na boni ko zape ba jeune mais ça un président jeune tout qu'il est temps parce que au moins na boni ko Congo na boni ko il y a beaucoup de combattants qui na Congo. Moi chaque année moi je suis au Congo na mon évolution au Congo tous les gens là qui marchent là peut-être même que 30 ans en Afrique mais moi chaque été na Congo et là boni ko ngana boy je vois les choses je vois l'évolution ça c'est pas en 5 ans qu'un président a envoyé à Bongsamboka donc Gissi hein Roby à part Masolo Oyoto qui n'est pas solo bas paraît association na bino beaucoup présenté à part Masolo Kabila association na bino penda ezali ndenge l'association na biso mais que zali na but mais la plusieurs buts mais la but il y a plusieurs buts mais non mais que ça contre la délinquance que net ministre mo ba bundaye au conseil au mois des jours non biso na bono pa minoni ko mikanda na biso ezali officialisé la préfecture a ba biso ibimi ka ya avant-hier donc à partir d'aujourd'hui donc ba conseil les zones na pas à partir de voyons tout seulement mais tout seulement voyons on a voyons mais que ba conseil les zones ça mais c'est pour l'état français hier de l'est mikanda mikanda hier mon épouse son exemple donc tout ça quand on a besoin ya gouvernement voilà soki ne gouvernement soutenir biso lelo mais mais nous sommes à Gare du Nord mais nous sommes à Gare du Nord soki moko a 5 minutes au moins ça Kabila parce que nous sommes donc gouvernement peso yoki hein bango bazo senga fond bo pesa bango fond masolo ezo sila parce que le long de tolo ba bo conseil ces zongi donc vraiment abeta ki Hollanda abeti pe na Toronto donc marambesili vérité pour les centricages Cléboa a dit Londres na kasi toki makamtu à moins que bazala makambo donc ba conseil lelo Roby na Gissi balobi ezongi donc conseil lelo mututu alingo tselibaya acha libaya bango basengi gouvernement dans la soutenir bango alors ça ne pas le parce que Alex avec les raïs ça soutenir pas na basi mais pas na basi mais la teke non ala soutenir ça la mara passe pour ne pas ça désordre pour normal c'est pas bien ça bazana besoin ya désordre faut pas que kuna Kinshasa pour voir que pour président mboka bataille ça donc mboka président Joseph Azap na Kinshasa donc on appelle Mimi Chipé va nous soutenir. Voilà, chers amis, nous estimons le souhait n'est pas le but. Ya solo bandeko balandi sur la www.radio-télévision-lisolo.com ezalaki abino DSV Diana Sulufutu de Wuppertal Radio-télévision Lisolo, la seule radio neutre de la diaspora congolaise. Toyaka na vérité, beto tikaka vérité. Oyo nyoso alandi biso na mpoko mwa lelo akoladi. Ezalaki wabino DSV combattant de la cause nationale. Nanzela ya masini ekambamaki na papa mayamba na technique. Kuna na son mama na biso J d'Orange. Merci la bandeko oyo bolandaki biso na mpoko malelo bambote ebele na kananga mpombo Trésor Papa Kadima Roger Kachama Général Kawele Mama Likembe de Bruxelles pe na bandeko nyonso Patrick Chipango. Merci na bandeko nyonso oyo bozalaki na biso